Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu, na une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino pe tokotalisa bino eloko nini oyo ba Congolais ebele oyo bazali ya libanda ya mboka oyo lelo mingi bakoma koloba ete bazali kosala lite po balibere mboka bamakambo ebele pe na bafabrication na bango bamasolo ya lokuta oyo ndenge balobaka ete Joseph Kabila azali mopaya. Kasi lelo tokolakisa bino eloko nini etindaka bango balobaka babiloko wana pona koincite bato mosusu kati na balokuta wana, mais ezali raison moko bien organisé oyo lelo esili ko perdre crédibilité na yango pe bato mingi balembi po bamoni ete liti yango ndenge basalelaki na bapromese bapesaki bango na ndenge bavandi mikolo ezali koleka baye komona ete bakoki kotikala boye te po ete bamosusu balobi ete bazali bapère de famille bakoki kovanda kaka likolo ya bapromese te vomie kutu bakende na Congo kopesa implice po ete totonga mboka olie ya kotikala kaka na bamasolo oyo ete andeko bobunda soki tokomi bakonzi kuna na Congo yo kozala ministre de la défense yo kozala ministre ya boye yo kozala ministre ya boye balobi ete babiloko wana basi balembi yango. Bandeko babolingo Joseph Kabila toyebisaka bino azali président oyo soki bomoni lelo ndenge ezalaka te manga soki eteli likolo ya nzete bomonaka ndenge ngulupa ya bato ezalaka na se mpona kobamba manga wana libanga po moto na moto azali koluka ete akwesa manga wana po ete azwa yango alia. Ndenge makambo tozali komona lelo bandeko Joseph Kabila azali lokola mbuma oyo lokola mange teli likolo ya nzete ba Congolais ebele bazali na se bazali kobwaka mabanga mais bazali koyeba teke Joseph Kabila azali mokonzi oyo nzambe atie na Congo comme elembo yango na moni ete bazali kokosela yeba makambo de gauche à droite oyo aza mopaya oyo asalaka boye bandeko tango le Terminator Ngwanda abimisaka likambo ete Joseph Kabila aza mopaya ndeko soki ngai neti na ekoloba ete bandeko nazali koyebisa bino ba Congolais bozali na poto Joseph Kabila ndenge azali wana azali Congolais te mais soki nayebi ete nazali na kati na vérité na kovanda kimia nazela ete vérité on ekomela bino asi alobaki ete Joseph Kabila azali mopaya mais pa na ndenge ya kokamwa bandeko toye comprendre te Ngwanda a parvenir
kofabrike photo kosala montage ya photo ya elongi ya Joseph Kabila comme quand azalaki garde du corps ya nani président oyo ya Rwanda Kagame. Alors ndeko omoni te sikoyo na tango wana ngwanda bimi moto ya lokuta po ete yo moto lobi ete ozali na kati na vérité, mais vérité na yo yela bato ba preuve ya solo soko okomi kokende kozwela bato ba preuve oyo yo moko ozali kofabrike. Donc yo nde moto ozali moto ya lokuta po ete meme ntango kotambola na makolo atiki ngwanda pe kotambola na makolo pardon wana asengaki yango à la base ya bamakambo babandaki kosolola na nkuku ndenge nini ya kokosela président de la république makambo babiloko wana nyonso tu yango nomoni ete lokola kotambola na makolo alingaki babozoba oyo te abendani na ye pe akei po ete aservir mboka pesa implice epesi le terminateur ngwanda kobanga nde lelo bomoni ngwanda ete akei kozwa soki mwana mwasi moko boye oyo soki ndeko pe ya famille na ye oyo ngwanda ye moko apreparele ye bamituna po ete abanda kotuna ye wana nyonso tu toyebi yango. Bandeko ba bolingo nakoyebisa bino eloko moko omoni bakongole nyonso to bazali kosala makelele awa bazali bakongole oyo bazali bato moko oyo bazalaki na bafamille ya na bana ya basangani pe bake kopolisa lokola bazalaki malala ya kopola bake kopolisa pe bato mosusu bazalaki ba cerveau faible balandi bango pe lelo bakomi koloba nini ano tobengana mopaya tosala boye. Ndeko ngai nakoyebisa bino eloko moko soki bino boyebaka yango te me nakoyebisa bino ete bapoliticien oyo to baopposant congolais bino bozali koloba ete bango nde bazali komemela bino vérité, mais moto azali komemela bino vérité azali te wana nyonso to ezali kaka balokuta bazali koluka ndenge nini baluka bakende kosampare lisusu po ete bazonga na mboka. Bandeko nayebisaki bino boye Mobutu akufa mais atikela biso bilembo na ye to esprit na ye na kati ya Etienne Tshisekedi bilembo yango ezali komonana. Bandeko soko tel na kati ya parti ya IDPS bato bakomi kuna bato ya lokuta oyo komona ete secrétaire général azali kokosa ye moko président oyo nasaki na sina atiaki bato baplace boye mpona basurveille makambo ya bakarte ya baélecteur basurveille ndenge nini bato bazali kozwa lokuta na lokuta kaka pe lokuta yango ezali kokontinue o soki bazwi bokonzi bakopesa na congolais nyonso tout terrain po ete atonga ndako na ye kuna na Congo. Bandeko boyebi combien de diaspora oyo bazali ya libanda ya mboka oyo lelo bazali kopesa bato bapromese babiloko yango kaka yango ya deuxième république ezali kozonga. Ndeko yo koya oloba ete Tshisekedi nde soki azwi mboka na biso ye nde ya komemela bato solution boni bamasolo ya solo boye oyo ezali ya kolalisa pongi bino bozali kozwa bato neti bazoba bino bokanisi ete biso toyebi Tshisekedi te. Ndeko ngai nakoyebisa bino boye tango Tshisekedi azalaka na bamobutu na tango ya deuxième république ngai oyo nabundaka na makambo ba IDPS tozalaka biso nyonso topesaka maboko mais toyaki koyeba ete azali moto ya ba double G. Bandeko babolingo po ete bino bakongole bozali bato moko bomonaka mosika te po boyeba ete Tshisekedi azali kobeta bino baje ya CC bozali koyeba te. Bandeko ezali kaka tala likambo nga nayebisaka bino meme balma oyo tozalaka na bango awa balobaka ete soki bakongole bazalaki bato mayele balingaki bayeba ete Tshisekedi azali penza leader oyo alingi peuple te mais azali kojouer jeu na ye yango na tolobaki ete azali koprepare nde chemin po ete abongisela mwana na ye esika. Mpona nini bandeko ye alobi te bobengaka etango nyonso moto ya droit licencié à droit, licencié en droit, licencié en droit. Oui, licencié en droit c'est bien po ete na Congo mpe tozali na besoin oyo tozala na bato ya mayele mais licencié en droit yo moto omoni na mibeko ya mboka na yo bakomi ete
po ete moto azala candidat na mboka na biso il faut azala mwana ya mboka po ete aboyaki kokende baélection mbala ya liboso po ete raison na ye ezalaki wana na kati na baraison na ye wana mpe ezalaki na kati me lelo sikoyo botuna andimi mpo na nini epuis akei kondima asigne bamikanda na Congo oyo ayebi ete azali kokende baélection na Joseph Kabila oyo ye azali koloba ete aza mopaya me na kati na mibeko ya mboka na biso elobi ete mopaya akoki kopesa candidature na mboka na biso te wana deja ezali esika oyo Tshisekedi alingaki atelemisa bakongole po aloba ete tala problème ezali boye me eloko ekamwisi biso bandeko akomi na Congo asigne bamikanda mpe na kulise azali kosolola na Joseph Kabila basombeli ye meme jupe oyo ke moto moko mpe ayebisa mpe moto te abombi yango aza kozwa bambongo ya gouvernement na CC aye awa na poto mpo mona ete yango na bazali koloba bandeko toye na bapoto na bapays développé il faut tofungola baesprit na biso tozali kaka bato oyo tozali on dirait coffre quelque part bakongole mingi bazali komimona ete ndenge bakongole mingi bazali komimona ete ndenge bavandi na poto bazali bato ya mayele me nzoka nde mayele oyo bango bazali kokanisela yango te bandeko babolingo tala ndenge Tshisekedi azali kodrible bino batuni ye motuna na journaliste nakozongela yango ata 1 million de fois mpo nazongisaka kaka bakongolais na kati na esika nalakisa bino esika nini adribla bino mpe azali kokosa akomemela bino mpe eloko moko te Moïse oyo bozali kopesa yango na alobaki ete bokokende kobenga tina Lucifer Moïse sanke bomiyeba batuni ye motuna balobi ntango okomi na aéroport tomoni bamama bazali koyemba azongisa ye na Rwanda alors yebisa biso tozali kolobela mpe bamakambo mingi ya identité to ya nationalité ya président na biso bato mingi bazali koloba ete président na biso azali mwana ya mboka bamosusu balobi ete azali mwana ya mboka te me bamama ndenge babandaki koyemba ete azongisa ye na Rwanda yo moko sikoyo olobaka nini na oyo etali nationalité ya président na biso bandeko malenkile yakanisaka ete aleki kaka bato nyonso tu na Congo mayele me ayebi teke nzambe depuis Mobutu akenda nzambe asa fungola mufiniku ya nzungu oyo esika biso bakongolais tokangamaka esprit oyebi eloko nini Tshisekedi asali alobi boye bato mosusu nayokaka kuna na Congo balobaka ete azali mwana ya mboka bato mosusu balobaka ete azali mwana ya mboka te ngai mpe nazalaka na badutu alors nazali na kote ya bato oyo balobaka ete azali mwana ya mboka te me bandeko automatiquement Tshisekedi azali comédien aza kosala comédie totale aventurier mpenza oyo ezali komonana na miso bandeko soki yo ndenge alobi ye azali na badutu me eloko nini andimi kokende baélection po ete alingaki aloba mbala moko bon oyo azali na moto ya mboka azali mwana ya mboka te ngai ndenge ezali wana na kosenga na bapeuple totelema to se souleve mpo na likambo oyo me tala bagene ye aza kobeta ya CC me sikoyo ake na baélection sikoyo ndenge ake na baélection na soki Joseph Kabila apase na baélection donc il faut andima yango donc atika koyebisa bato bamakambo ya le 6 après le 6 oyo alingalinga te wana ezali babozoba oyo Tshisekedi azali kosala wana ezali babozoba parce que Tshisekedi aza kozwa bato kaka neti bazoba aza kokanisa ete bakongolais baza kaka bazoba aza kolielia bambongo na ye na gouvernement epuis azali kotinda bana bato mosusu bakufa bajeana tolingi yango te mpona nini boye apres aza kobima lobi ke ye nde alingi bakongolais mingi olingi bakongolais te olingi nde makila ya bakongolais etangaka makambo abanda yango depuis kala bandeko akoyebisa bato bobima na balabala mpona bokende komarche o ville morte bato bakokende komarche babeti bato bamasasi bakufi ale ye azongiri na ndako na ye na limeta avandi na butu ye na mobutu na telefone bambongo eza koya babiloko wana azali kokontinue yango kaka soki ayebi ete Joseph Kabila aza mopaya mpona nini andimi kozwa jipe oyo bapesi ye
omoni ntango azali koloba na bato mosusu tosala boye azali kotya kosolola ye moko kosala baliaison na bakonzi ya mboka na sese après bainnocent bapeuple oyo bazali komona mpasi azali kokende azali kolinga nde kobomisa bango yango na tozali koyebisa bino bapeuple ebongi malamu botika koloba ete Tshisekedi azali Moïse te nalobaki na bino bokobenga meme Lucifer Moïse Tshisekedi ayebi eloko nini azali kosala azali koprepare chemin yo moni ata mwana na ye wana ndenge azalaka aza kolandaka papa na ye ntango nyonso na nsima po ete papa na ye azali kolakisa ye aza koloba ete nazali koprepare le aza koprepare terrain ya mwana na ye makambo tozali koloba ta baboyi yango boyebaka yango ete malobo ya ngai mama ozali ekotikala mikolo na mikolo ata lelo soki nakufi bato oyo bakoyeba koloba mama na alobaka verité Tshisekedi azali na amour ya mboka te bandeko lelo bato mosusu bazali koloba ete Joseph Kabila asali nini Joseph Kabila asali nini bandeko oyebi moto azali na amour ya mboka basini emonanaka Tshisekedi asalaki bambula boni na Mobutu Tshisekedi asali na gouvernement ya Mobutu bambula ebele bango nde moto basalaki mpo baformer parti ya MPR soki boyebaka te alors batango nyonso Tshisekedi asalaki soki totuni lelo na bakongolais Tshisekedi azalaki mpe na gouvernement ya Mobutu bolakisa biso ta eloko moko Tshisekedi asala deja na mboka na biso oyo ke peuple azali koprofite na yango eloko te ata na village na ye eloko te alors ya nini bokoya kotya bato panzi likolo mpo bobanda koloba ete yo il faut sala boye vote Tshisekedi mpo na nini est-ce que Tshisekedi ntango azalaka na gouvernement na Mobutu apansaka na batata na biso bazalaka komona pasi oyo Mobutu azalaki kofuta bango mbongo te bambula na bambula lelo oyo Tshisekedi kaka na baje na ye azali kolinga koyeko bandeko ngai nazali koloba na bino malobo ata bokofinga ngai bofinga me nalobi ete na Congo Tshisekedi boyebaka ete mboka ekoti lisusu na kao lelo bazali koloba Joseph Kabila bofingi Joseph Kabila ndenge ndesu me ngai etake mwana ya mboka na makambo nazali komona Joseph Kabila azali kosala ezali nde bamakambo oyo ke epesi bino trouble bobandi kotala ndenge nini tokosala mpo tose debarase na moto bobandi kokosela ye makambo mopaya boye mpo bondimaki teke Joseph Kabila makambo oyo ya kosala na Congo ekomonisama bandeko mpo mona ete motema ya mabe ya bato bazali na yango bazali koloba ete Joseph Kabila asali eloko te na Congo mais soki bozali koloba boye boza bacomédien boza baaventurier bolakisa biso biloko nini bino botiki pendant 32 ans na kati ya Congo pa ete Mobutu aprofite kaka na babiloko babelge batika ebele biloko babelge batika nde aprofite na yango banzela ezalaki bamabulu okolongwa Kinshasa mpo kende Congo il faut sala 2 jours lelo Joseph Kabila pesi solution banzela ebongi lelo moto kokolongwa na tongo ake na bandundu na Kikwiti azokoma kaka le même jour pe na ero ndenge akanaki bandeko tokeba totikali na dinosaure mosusu o ngai nazali kobenga ye dinosaure mpo azali neti komela makila na biso bapeuple te lelo bandeko nalobaki yango ete oyebi biso bapeuple bakongole lelo soki lelo basituation ezali kokoma boye kaka bato bazali koboma mboka na biso balider oyo ya opposition oyo baTshisekedi bani bango kaka mais na badiscours na bango bazali koya kolinga kotalisa biso ete tala banguna ya mboka bato bazali kobebisa mboka bakolakisa Joseph Kabila aza monguna ya mboka te Joseph Kabila makambo azali kosala na Congo bandeko oyo ke esali bango nde soni po ete bandimaki te ke Joseph Kabila kosala bamakambo ya boye yango namoni ete na bango nyonso na bangwanda na baTshisekedi bakomi kaka na discours moko ya lokuta bamoni ete Joseph Kabila alakisi na bapeuple bolingo oyo ndenge peuple abandaki kolinga ale bamoni kaka etokende kaka tokosela ye makambo kaka azali étranger kaka lokuta me bandeko nakoyebisa bino eloko moko
bino lelo bozali na bapoto awa bozali koganga ete tokende tolibere mboka na biso po ete tokende kopesa solution na makambo. Oui, ezali malamu bopesa solution na makambo, vraiment tobeteli bino maboko. Me bandeko comportement na bino moko na poto awa bamakambo bozali kosala nde wana penza biso bato oyo tozali komona toloba ete bokomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo. Soko omoni ke bato bazali kovanda awa bazali kovanda na makambo moko comportement ya mabe koyina na kaka bango na bango makambo ezanga tina nde wana nde bokomemela biso une vie meilleure. Tala botika ko distraire biso bokoya na bamasolo ya lokuta na baradio na bino ya bablok bosalisali partout oya kolbeta na bamasolo na mboka na biso kaka bino bato bosalisali baradio na toyebi ete lokola bozalaka bana ya batata na bino balianga bambongo na ntango wana epesi bino lelo kipelekese ale bokomi kokosa kosaba makambo ndeko boyebaka yango ete biso bapeple ya lelo tozali lisusu bazoba te. Biso tokoki koloba jamais faire partie mokonzi tozali komona quand même mosala ezali kosalama na mboka po baya kopesa biso moto tozali komona kaka badiscours mais asala pe na gouvernement ya Mobutu atika pe eloko te na mboka. Bandeko bino bokanisi Tshisekedi ndenga azali wana oyebi te ka pase bambula boni na mboka na biso eloko nini asali ata na village na epamba po bakoki koyeba mutu balobi ate omoni ke ndenge Tshisekedi azali wana toza na confiance po ide tala ndenge ezali wana na village na ye na kabeyaka mwanga tala eloko asalaki. Bandeko tolakisaki bino baimage oyo elekaki bomonaki na kabeyaka mwanga ndenge nini condition de vie ya bato ezali etanke Tshisekedi leader ya baluba pe village na ye atikala kosala eloko te. Soko moni ata ba déclaration na ye na bondenga aza kopesa mpona makambo etali ete soki lelo azwi mboka bandeko aza koloba eloko malonga te kako sécurité kobongisa armée balini donc po ete ayebi ete bamakambo mosusu wana etikali Joseph Kabila aza kosala yango deja na mboka. Bandeko nazali koyebisa bino ke bokeba bokobenga Lucifer Moïse Tshisekedi azali na besoin ya kobongisa mboka te. Bandeko ba exemple ezali ebele tango bazali koloba likambo ya bafemme violée tolobanga bacombattant na balobanga makambo ya bafemme violée basala rien. Oui na Tshisekedi pasala eloko te. Tshisekedi azalaka na poto tango makambo ya bafemme violée zonginda bomonaka esika telemi po alobela ta likambo ngo asala ta démarche moko ta na niveau ya parlement européen rien. Mais lokola ekomi likambo ezali intérêt na ye na ndenge azali kolinga kobongisela mwana na ye terrain ntango akende États-Unis olie kende te aloba pe makambo ya este ndenge nini ya bafemme violée non Tshisekedi akei kaka koloba bamakambo ezali ka intérêt na ye na ndenge nini ke basala makasi mpo na ete na baélection batricherie ezala te wana kaka wana esili. Mais tango balobaka makambo ya bafemme violée ye kuta akendeki ti akutani na secrétaire général ya ONU. Mais mpo na nini azwaki mpo occasion te abwaka mpe dossier wana makambo ya este. Mais bomoni alobi kaka makambo ya baélection mpo yebi ete ezali intérêt na ye. Bandeko na kokosa bino te bomikosa te ke lelo ata soki bapesi Tshisekedi Congo ke akotia changement wana to ezali maloba bandeko. Ngai nazali koyebisa bino soki bolingi boyeba ete Tshisekedi azali moto moko azali moto ya parole bobanda ko bozongisa film esima. Bandeko asalaka na Mobutu azalaka pe na bapose oyo okipaka ya minene kuna na Congo. Mais po mona ete ye na Mobutu bazalaka kaka moto moko ntango mboka eza kokende na kokufa ye pa azalaka na gouvernement. Mais atiki pe eloko te bandeko ata ndenge azali wana ayebi ete
oyo nyonso aza kosala eza bakomedi. Mais bomoni mpe nzambe ndenge azali kofuta ye. Boyoki sikoyo discours ya bacombattant oyo ndenge mwana mobali oyo ya journaliste alobaka Kleboa, ye ndenge azali wana basi batie ye Kleboa, bakotia ye Kleboa kala te etikali soki 3 mois. Bozela Joseph Kabila azoleka wana ezali makambo toza koyebisa bino, mais bino mpe bato bozali koloba ete bokoya mpo boya kosala sanduma boya. Lokola bozali kokanisa ete bokokende kokuta basi na Kongo boya, esika nyonso to bokoluka bokota yebaka yango ete bakozala na bino mayele. Déjà 10 personnes au basi bakangi côté au balingai bakota côté ya yema, ezali déjà signe ya victoire. Mais tozali koyebisa na bino, il faut boyeba yango ete Tshisekedi ndenge azana amitie singa na kingo sanka miyeba bakombatant bakomi kotala ye na songe ya lisu moko ya mabe. Tangu Joseph Kabila koleka bambongo na bato nyonso to bapesaki mpo na parti ya IDPS ndenge bango moko baza koloba na CC balobi bambongo na bango ifo ezonga po ete bambongo na bango wana ekoleka lisusu na ndenge ya makambo elekaki na ndenge ya dongo te ya bango ifo ezonga soki ezongi te bakokende prendre na baresponsable ya IDPS oyo bazali na babiro na bango awa. Il faut tozala vigilant. Tshisekedi amitie Il faut tozala vigilant po ete na minute oyo Roger na pesi yo Congo moyibi ya Congo ya mboka na biso Congo ezali kaka ba Congolais bango moko ba opposant Congolais nde ba komi ba vrai miyibi ya mboka na biso Congo. Po ete bango sikoyo balati neti ba poso ya ba meme ba komi ko ya kotalisa biso ete bokeba tala ba lio bazali kuna ba lio bazali na ese ban nzoka nde bango moko kaka bankoi. Bande ko ba bolingo Tshisekedi comédie na ye oyo aza kosala abanda yango depuis kala, mais aza ko continuer na yango kaka. Bande ko naza koyebisa bino eloko moko ezali te oyo Tshisekedi aza kosala eza ba comédie ba makambo nyonso aza kosala yango naza koyebisa bino boye. Bande ko soki olandi iso po ete omoni na ntango ya deuxième république tozalaki batu moko enfermé quelque part o ndenge na lobi lelo lokola nzamba okeli biso mawa nzungu wana esika ba enfermaki biso efungwami tokomi lelo koyeba ba makambo ya bato wana nyonso o ndenge balobaka ete lokute koki koumela mais suka nango ekobima. Nani andimaka ete un jour tokoyeba ete Tshisekedi a participé na baku oya Lumumba ye pazalaka na kati? Nani andimaka ete Tshisekedi nde mutu apesaka ordre asignaka po baboma bakimba? Nani andimaka ete Tshisekedi pe ye pe kaka nde mutu asalaka po ete baboma papa na Pongolof? Nani andimaka? Alors eloko nini bino bokoyebisa biso ete ye nde Moïse ya bakongolais? Est-ce que Moïse ntango azalaka na bana Israël bomoni esika abomisaka bana ya Israël ou bien apesi ordre po baboma bana ya Israël? Alors boyebaka kopese bamo mosusu ntango boza koutilize yango o na lobi ndenge kaka tolobaka ete bokoya kobenga na Lucifer Moïse, bozokanisa ete Moïse nzoka Lucifer. Bandeko Tshisekedi azali moto oyo te bino bokoloba ete ye nde akomemela biso pe na Congo, parce que soki azalaki moto alingaka sala ba makambo na mboka na biso il fallait banda yango avant ntango azalaka na Mobutu. Boyebaka teke Tshisekedi pe a contribué na destruction ya mboka na biso. Bino bokanisi bandaku oyo Tshisekedi asomba na poto na salaire nini oyo permetaka asomba bandaku ebele na poto? Bomi tunaka po lelo boza ko l'exception ya bandako batu mususu, mais Tshisekedi oyo asomba ebele na poto asomba yango na salaire nini? Bango nyonso tu tala omoni makambo mingi nde ya Tshisekedi eyebanaka te po ete ye asalaka ba makambo na ye na ndenge ya sese na ndenge ya mayele. Mobutu nda bande kosala yango na ndenge ya loyenge yango ba makambo mingi bande koyebana, mais Tshisekedi malin qu'il est abande kosala makambo mingi na sese.
Tshisekedi azana ba makambu moko ke lelo soki balobi pe ba bimisa ba misuso oyebani te bato ebele bakofungola minoko yango na moni ete ba makambo aza komona lelo ezali te ko boye nzambe nde moto azali kofuta bango bino boyebi ba maloba nini oyo mokolo babomaki héros national Lumumba boyebi message nini ya suka oyo héros national alobaki na kati ya motema na ye aseki concert de Mobutu na Tshisekedi yango na bomona ete bakamba mboka wana Congo eloko moko pe ya malonga basala te nyonso tu oyo basala ezwa nango pe succès te na mboka wana yango na batikali pe kotonga mboka te basali eloko te oyo nyonso tu basali na kati ya mboka wana babande koka kobongisa mboka te po ete makila héros national ezalaki lokola ezalaki epai na bango lokola milinga ya mwindu liboso ya misu na bango yango na moni ete ntango bakimi mboka baye kosutuka babi tosalaki rien bakomi kosengaka tosengi pardon il faut ozala bakomi baconseiller non botika babiloko pamba makambo Joseph Kabila aza kosala en tout cas aza elombe mobali malgré boza koloba ete aza mayele te atanga te mais botala moto atanga te bamakambo azali kosala bino bato botanga boza koyela bato batitre ya minene botala ndenge botikelaki biso mboka zamba mboka bebi na ndenge ya kosakana te balokuta na bino boza koya nango wana boye tala toza koyebisa binoko ata ndenge lelo boza koloba mpo na Joseph Kabila lelo toyebi ke ezali jalousie mpo na bino toyebi ete ezali jalousie nde ezali kosala bino mpo boza komona ete makambo aza kosala malgré bolobi ete boza kondima yango te tant que peuple na kati ya Congo baza kondima yango donc oyo nyonso boza kosala eza makelele ya wenze po ete na poto awa bozali awa eloko kosala eza te botikali kaka boye bokanisaki ete bokokontinue kaka ndenge Mobutu amesanisaki bino kozwa mbongo ya mboka ofele bafacilité ya pamba wana na poto boye bolingi kosala misala te yango namoni ete bozali bato ya libabe tolobaka ete bozali bato ya bamababe oyo nyonso bosala na bapeple makila ya peple oyo bino bosopa bozali bato ya mababe bandeko ezali très dangereux ndeko oza kolakisa na peuple gana ozali molobeleli ya peuple oza kotinda meme peuple na balabala baza koboma bango na butu yo na Mobutu kope oyo babiloko yango mpe ye mpe estce ya yebisi badiaspora ke non gouvernement ya Kabila osombela inga jipe alobaki yango abombi yango ti soki kaka na bamakambo ndenge bimaka te eyebana bomoni yango tozoyebisa bino bandeko bino bato bozali kolanda ngulungulu baza kosakana na esprit na bino sanke bomiyeba ngai nalobaka yango papa Roger ngai jamais nakoki koloba ete un opposant congolais azali Moïse na kati ya Congo kakoyela biso solution jamais po ete bamakambo basali na mboka na biso bandeko lelo tosengaka nzambe merci ndenge nzungu esika bafunikaki biso efungwami mpe ekwei bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko Joseph Kabila azali moto oyo il faut tondima ye bandeko po ete ata bakritike oyo baza kosala bakritike wana me na se ya mitema na bango bandimaka yango na ete batikali kaka na réseau moko ale makambo baviole ya ese na koloba ete Joseph Kabila azali rwandais me wana mpe bokozwa biso tolobi yango tokopesa Joseph Kabila makasi po ete akontinue pouvoir na ye mpe tolobi tokopesa ye bavoi bolinga te toboyi politique na biso badirige yango na koko moko boye oyo asala biso baaventure bien avant asaliseli bamakambo ya lokuta abomisa bato na ntango ya Mobutu azolia peuple na Mobutu yakanisi bafamille wana abomisa bato na bango na bagene na ye bobima na balabala yokanisi ke bafamille wana baza na esengo lelo atika bafamille wana na pasi ale lelo ozoya su na bagene na ye tolingi Congo na biso ezala dirige na bakoko te tolingi Congo na biso ezala dirige na bagene bobandaka kokosa biso non soki mboka ezali dirige na bagene baza na expérience te mais lelo toye komona ete bagene ya mboka na biso baza na expérience makambo Joseph Kabila asali bakoko wana bakoraki kosala yango te oyo lelo bakomi kaka badiscours mboka na biso boye lelo bakomi bato ya kolakisa théorie ndenge nini mboka na biso ebonga non toza na besoin na yango te Joseph Kabila aza kosala bino bokanisi ete ata ndenge bozali na poto bokanisaka ntango bolobaka toza bakombatant bokanisaka ete ntango bolobaka bongo
bokanisaka ke bino nde bosimbi poto me nayebisaka bino boyebaka te ke ndenge bozali wana bascorpion noir bazalaka nzinga na bino, bafourmi rouge bazali nzinga na bino, banzoi bazali nzinga na bino. Mais boyebaka ete olobi ozali combattant salaki combattant na yo na ekenge soko osali yango na erreur yo moko kopona banzoi scorpion ou bien bafourmi. Donc okopona soko okutana na circuit ya banani na ba oyo natangeli bino bozwaka bamakambo naza koyebisa bino liseki. Mais boyebaka ete ezala ba ex fazo bazali koprepare bamakambo na bango ezala na bapays ya Afrique oyo bazali koloba ete bazali kosala baplan na bango ndenge nini bakozala na bapays ya Afrique mpo baluka koya na kokota na Congo. Bandeko toza koyebisa bino moto oyo armée ya Joseph Kabila epelisaki mukolo o Jean-Pierre Bemba alingaka mekalisaki na banzi ya mbalo oko ekozala somo o ndenge nalobaka ete bamisusu bakokima na village na bango na makolo bakobanda makolo obandi makolo banda Kinshasa lokola mpe basi babongisi nzela obandi makolo banda Kinshasa makolo timbujimai ekozala somo wana nyonso tu bazali koganga boganga na bino toyebi ete bozali kaka bamwa tumbwembwe moko boza kosalasala makelele. Mais les 6 ndenge boza koloba ntango baza koproclame ke Joseph Kabila président les 6 tokolinga kutu tomona ezali malamu mpo nini tokolinga sikoyo tomona deuxième épisode oyo basalaki pa Jean-Pierre Bemba eza moke tokolinga tovivre deuxième épisode ndenge nini Joseph Kabila kotumbela biso moto bato wana bakoya kosala bamaseki parce que liseki bandi komata nzete baza koloba toya tosangisa mboka tosangisa mayele po totonga mboka bolingi komemela biso kaka babuzoba badiscours ezanga ntina okomona tata munene mandefu ebele Joseph Kabila azali mopaya mais bazalaka mpe na bapreuve te bino bato bobengaka ye aza mopaya soki balobi bolakisa acte de naissance na ye boza nango te bolakisa o kaka edepa azalaki kaka baimagination bamasolo ya lokuta bozo koyebisa bakongolais shoni na poto soki ngai naza koloba bo nazalaka na kanda makasi mpo na komona ndenge nini bato boyokisi bakongolais shoni na poto awa après avoir bobomeli biso mboka pendant 32 ans boza koyesu na bamasolo na bino ezanga ntina bamiyibi ya pamba babomi mboka baza koya mpe baza kolakisa ke bango nde atala mboka na biso botala bino bokanisi biso tokolanda bino mpenza na babozobo bosali mpo na mboka na biso bato ya lokuta lelo nzambe akonfondre bango omoni batie bino contre mire biso mpe tokotia bino lisusu contre mire ya makwanza oyo azali na makasi akende kofungula esika nzambe akangaki azwa clé akende kofungula porte oyo nzambe akangi bino bokanisi bokozonga na Congo nayebisi bino bokanga data lelo soki bino bokanisi bokozonga na Congo ata ndenge koko na bino Tshisekedi aza koloba ete non les 6 après les 6 bokomona les 6 boya ngulungulu yo moto oza na espoir yaka ngulungulu yako kota ndeko na banzi ya mbaloko bato mosusu bakolapa pe kobima na bango na Congo ekozala mpo na libela parce que liseki na bino bandi komata nzete boza kokanisa ete lokola Joseph Kabila aza kotikela bino liberté d'expression bolingi bokomisa yango neti libertinage moko ya kofinga epai ya bakongolais soki balobi démocratie bango baza kokomisa yango lokola finga na yo bakonzi loba n'importe quoi na bamwa babloke na bango bafungoli awa okomona mpe baza koloba n'importe quoi okomona moto mosusu aza kosala intervention oki mongongo neti moto asamela lotoko kala biso tolobaki soki baradio mosusu baza kotikela bino temps biso tokotikela bino temps te biso tokotia bino contre mire boza bato ya lokuta lelo mboka na biso soki ezaliki na kokende na kobeba mpona bato lokola bino bato ya lokuta bamiyibi pamba babomeli biso mboka lelo bozali kolobaka kaka mutu boye azali na ndako boye eske ntango bino bolobaka kaka mutu boye ayibaki mbongo ya Congo aza na ndako boye bandeko Tshisekedi na bino aza na bandako awa botundaka ye na mbongo nini asombela yango mosala nini Tshisekedi asalaki ya makasi mpo asomba bandako ebele na poto botundaka ye ngwanda na bino ayibi bambongo ya mboka asombi bandako awa mpona nini bokende na mikro na bino te bokende kotuna ngwanda mituna lelo ngwanda aza kokanisa neti toza bazoba aza koya mpe na interview oyo asali soki na mwana ya ndeko na ye
azako le mapeke no kombo wana ya le Terminator premier ministre Mobutu anomaki moko babengaki nga na kuna na nini na primature toke to vandi un dimanche azako yebisanga galobike oyebi kombo wana ya nani ya le Terminator ngande mutuna salaki tupo ba komango na journal poete dalanga nde to ban lokuta alors que Ngwanda tanga kosa ayeba te nini azako kosa alors que kombo wana le Terminator ba tu ba bimisanga kombo wana pour la première fois ba étudier na campus ya l'université na Unikune alors Ngwanda azako kosa ga tango ba bimisanga yango ba étudier ndenge bazaka ngomsu ba sali marche bazako ganga Terminator 3 jours après Elima eko koma yango nde bapesaki kombo ya Ngwanda le Terminator ya Ngwanda mais tala ndenge na interview na eza kokosa Ngwanda eza kokanisa ete bato baza bazoba tango bino bokosaka boyebaka teke toyebi bamakambo elekaki na kati ya mboka bino bokanisi ete toza bazoba bino bozali kosakana mais tolobi na yango deja Joseph Kabila akoleka bolinga te boko mbala oyo mai ya misu na binoko ekobima lokola ba encre noire po ete kolela na bino ekozala kolela ya pasi tolobi mpe 5 ans oyo tokopesa ye ekozala ondire 100 ans alors bino bato bozali koloba ete non tokotala bokokende kosala boya na Kongo boya totala ndenge bokopelisa moto bandeko bokomona na ba masolo na bino 6 millions 25 millions ya tonnes ya ba armes boya les 25 les 6 wana kuti tozo sepela ete boya ete boganga kaka ki combattant na bino na musika o ki combattant mais boya na Congo na banzi ete na bino na koko na bino na banzi bokopakata mbangu mukolo wana parce que liseke bandi ko matanzete bo komi ko mona neti bino ndeka bozali bato bokozwa privilège na Congo ke batu mususu te oso komi koko mais ozali kolinga kaka tikela ba jeune bino batata bosalaki na tango ebele bozwi te mais bokoki eloko te bosali bobebisi mboka na biso botikela ba jeune ya chichi wapi bakoloba mpe non ye ndenge azali wana soki azwi Congo échange badiscours ezanga tina bokende kokosa bana oyo bato oyo bayebi histoire ya Congo te bokende kokosa bango bandeko ndenge Congo na biso ezali yokanisi lelo balobi ya Tshisekedi na pouvoir pe changement ekoti Congo autorité koti makambo ebele bongi botika babiloko pamba ye moko kuta asala na Mobutu na village na ye pesi eloko te astika eloko te kaka lelo oyo tango kuta asalaki na Mobutu na tango na mboka ezalaki mwa mbongo économie ya mboka ezalaki mwa bien lelo oyo économie ekomi na baproblème na baniongo toza nango nde bozwa koyo bokosaka soki Tshisekedi azwi nde bokomona ye te makambo tu botika badiscours ezanga ntina bozwa koya kokosa bato banini bino bokanisi toyebi bambasolo te tellement Joseph Kabila asali bamakambo kitoko epesi bino bilobela epesi bino vertige mais tolobi yango les 6 ekozala somo bomoni déjà signe ya victoire bafieti déjà 10 personnes oyo balingi bakota kote ya yema oyo bakanisaki ete ndenge baye na baplan na bango mais sikoyo ndenge bazali wana baza kolia vungule esikoyo batie bango ebongiseli meli bango mais yo combattant ozali na poto oza koespere ya les 6 soki tokeye boya le 6 décembre boya bakozela bino na banzi moto bakofungola mbala oyo Jean-Pierre Bembe ezalaki moke botunaka ye soki boke na ye botunaka ye ntango Joseph Kabila asilikaka ezalaka ndenge nini botunaka ye boza koyela bato bamasolo ezanga ntina bato mobimba mpo mona ete bakongole kaka mitema mabe meme epai ya baopposant osopusani na mbula pesa ta chance na bajeune ya UDPS bango mpe non kaka ngai kaka ye ata soki aza kopesa discours ozomona kaka mutu oyo état de santé mo ete aza kolenga mais lokola kaka amour kaka ete elingi kaka ye jamais oyo nde baza koloba ete mboka na biso ekoevolue na makambo boye esprit kaka ya ngai ndenge wana mpe toye komona ti Jean-Pierre Bemba aza mokangemi na kati ya prison mais aza koloba ete azali candidat il faut ozala bête mpo osuivre mutu ya boye il faut ozala trop bête na kati ya prison ozoloba ke ngai naza candidat ezalaka mpe bato mosusu mpe baza kobetele maboko candidat na biso Mbemba vraiment buzoba oyo yango bato mosusu ta batalaka babia ata bakongole bazoba baignorant
yango tolobi ete biso tokosupporte Joseph Kabila tina suka bandeko tolobaki yango Mobutu kutu abomi mboka asali eloko tamonisi biso bapasi tosupporte ebongo kutu président siko aye toza komona baœuvre wana penza bandeko ngai naza koloba yango papa Roger s'il s'agit ya kosimba arme na kosimba mokolo wana ya le 6 po etele ekozala ete boyebaka yango deja naza koyebisa bino le 25 ngai nakozala deja na mavula wana penza le 6 nakozela événement na penza ti le 6 soki kaka boyeboye soki penza ezali ke oyo bapeple mpe basimba binduki ngai nakosimba mpona naatake kaka bakombata wana penza nalobi yango mpo mokolo wana penza ifo nabimisa penza motoki na ngai mpona le rais nakobimisa motoki parce que trop c'est trop buzobe eleki mingi na po to boza kosala makambo kitoko te toza komona ndenge boza koyiba na bamagasin toza komona ndenge boza kosala buzoba après boza koyake tokende tokamba kongo po bokende nati bokende kosala kimuyibi na bino kuna bokende kokreye lisusu bamiyibi na kongo na po to bamakambo bozali kosala koyiba banini boli bokende kopesa su bamiyibi bobakisa nombre ya bamiyibi na kongo wana ngai nalobi yango le 6 ngai nakozala na mavula tokozala kuna soki kaka oboto moni désordre wana nalobi yango ata ngai nakosenga na gouvernement na nsima bandoki mpo ekozala somo bandeko bon ngai moto ya liboso nalobi yango ngai nakokombattre bacombattant bamiyibi oyo baboma mboka na biso balingi bazonga lisusu mpo baboma mboka bato pamba baza kokokisa bacongolais soni oyo na poto bamiyibi ya pambapamba okomona mutu mobimba alati cravate aza koloba liboso kamera omoni ye mutu ya balonga balandela vi na ye un voleur bato baza koya kokosa botu kaka okomona mutu mosusu aza koloba nzoka nde spécialiste na butu bato balali ye aza koimitaka baitinétire bamindele mpo akende kobimisa mbongo na banke nde bato ya boye nde bakende kokambela biso kongo bokatuka toza kutu na besoin na bino te mpo ete tosomoni babuzobo bozali na yango mama Rosaline apesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai lisusu maloba. Bandeko ba bolingo kaka ndenge papa Roger awuti koloba. Ba élection nde ezali moma oyo ekokata likambo. Na tango bako voter soki Joseph Kabila aleki nde wana elakisi ete démocratie esalami peuple apesi oyo azalaki na yango posa. Mais soki bino bakombata oyo bozali koloba ete bokomona lesi stango tokoya tokopelisa moto malamu. Mais biso pe tokoyebisa na bakonzi ya Congo soki ba élection eleki eke Joseph Kabila aleki oyo ya koya po aloba ete ale 6 tosala boye. En tout cas, wana penza to sengi na bakonzi ya Congo. Bo pelisa penza moto s'il s'agit. Même oyo situation ya Jean-Pierre Bemba monaki. Ezala ta moke wana penza ezala ete x10. Po bato oyo bandeko. Liseki na bango bandiko matanzete. Ba makambo ya lokuta. Kolobaka ba makambo ezanga tina. Ba père de famille na poto okokanisa ba père de famille te on dirait ba voyou baza kosala ba makambo ezanga ntina pasi ya poto ekomi kotinda bango po ete basala n'importe quoi. Yango la tolobi ete bandeko ndenge ezali wana victoire ya le rais bino moko bosi bomoni yango yanga de pesi bango ki pelekese bakomi kokende ko exigene même na ba parti mosusu bino bato a MLC il faut bolo ba dernier mona bino bino bolo ba kasi chichi na bino azali na bato kuna na Congo lelo bato yango babungi lelo bomoni sikoke bato bazali na bango pour Joseph Kabila bomoni wana nyonso tu pona kotalisa bino ete bozali bato ya maloba ebele me ba evre monanaka te po ndenge balobaka ete bozali bato ya maloba ebele me misala na bino ekufa na yango boza koyaka na bamasolo ebele ndenge kaka ezalaki na ntango ya deuxième république. Ntango ya deuxième république baministre na bana maloba ebele
mais misala emonanaka te. Oyo ndenge omonaka ete bato mosusu ndenge bazali wana bazali bato ya kolanda te. Mais bandeko ngai nalobi ete il faut boyeba yango Joseph Kabila mpe azali zoba te. Armée ya Congo mpe ezali zoba te. Ke ndenge bozali koya tokopelisa moto le 6 likambo te. Boya na banzi eloko bato mosusu bazali kosala bayebaka ete bazali kopesa nde Joseph Kabila alupemba. D'ailleurs kutu tokoloba mingi te po ete deja bamakambo bamonaki na Congo ndenge nini bamoni na Congrès ya PPRD ndenge nini bamoni ndenge ba peuple bazalaki kobina pe kosepela pe koloba ete président na biso le rais Joseph Kabila bango moko baye komona ete histoire yango ebandi kochange version. Bawelelaki koganga victoire avant mais bayebaki teke Joseph Kabila azali moto oyo yende asimbi makambo nyonso na kati ya Congo pe peuple alobi ete président na biso Joseph Kabila kabange. Bandeko yangala tozali koyebisa na bino victoire ya Joseph Kabila ebandi komona na po ete soko tali meme bato ya IDPS bakomi bilobela pe bakomi ekomi neti mitindo bato ya MLC il faut boloba est-ce que ezalaka ndenge wana bino bolobi ete koko na bino aza na bato ebele me bato yango sikoyo bakei wapi? kokamwa bandeko nano bokamwa ete bokokamwa lisusu malamu mokolo oyo ete baza koprononce ke Joseph Kabila président de la République mokolo wana bandeko nde kozala somo ebongo yo yaka kweteke nakei mpo nasala rebellion bandeko oyo ndenge tozali koloba bamisusu bakopakata mbangu na makolo ti na bavillage na bango bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana moto abangisa moninga te ndenge ezali wana démocratie na mboka na biso moto nyonso azali libre oyo akoya na bambangisa ayebaka ete akosuka na bambangisa na ye po ete ndenge ezali wana boyebaka yango ete tour de contrôle ya sécurité ya mboka kuna na Congo ezali kotourne yo sala erreur loba ete anakei mpona kende kotante magie bandeko okokamwa tolobi yango lisusu tour de contrôle ya mboka na biso na oyo etali makambo ya sécurité ezali kotourne na ndenge ya kosakana te yo yaka sala nimero na yo oyo nake kotante magie ndeko tango mosusu koya na yo na Congo libela bosa na retour po ete bino bato bobomelaki biso mboka boyebi ete bosalaki mabe boza koya mpe na badiscours ezanga ntina boza mpe kosilika boza na courage ya bino bato bobomi mboka boyibi mbongo ya mboka boza mpe lelo koya kosilika kopesa baordre boza na soni te tala nzambe ayebi ntina atie Joseph Kabila na kati na mboka na biso nzambe azali zoba te nzambe ayebi ntina bolobaki yo akokoka te mwana moke me bomoni baevre asali epesi bino kimpelekese lelo oyo na poto bokomi bamitelengano po ete bozali kofuta bamasumu ya bambongo ya bapeple oyo bino bolia bapasi oyo bomonisaki bapeple lelo bokomi kofuta masumu nzambe azali nde kofuta bino baevre bosalaki ya mabe na Congo yango nde bozali kofuta yango lelo mais Joseph Kabila bozali koboma à chaque fois soki peuple aleli omoni ete pa apesi solution po ete Joseph Kabila alingi peuple mais bino na tango na bino boyepesi biso bapeuple bakombo babete boyebi yango te tala nano boleli te bokolela po ete le 28 wana nde kozala tokokwense bino lisusu contre mire ya makwanza bien bino biso tozali te bato oyo toyaka tokaresaka bamabe na bino toyebi ete bino bozali bato oyo bobomeli biso mboka bosali mabe mingi na kati na mboka
mais lelo bozali koya pe pona koloba n'importe quoi. Non, jamais. Biso to ko yete poto lo bete bana ya mboka o bana te botika ba biloko wana ezali. Bozali bato mabe, bozali balu. Bozali kolinga pona koyela biso na ndenge ya double face. Lelo bokomi koya to sengi pardon. Bokomi pe ba professeur awa. Bokomi ko pesa cours ya Kongo mboka na biso po ebonga boyebo ba hypocrite. Bino. Nano bolie minu te bokolia minu peza malam. Pona lokuta na bino nde leki nzambe akobanda kofuta bino pona likolo ya lokuta na bino. Toza komona bakonzi ya Kongo ndenge bazali kosala tout lelo pona mboka bino bozali koyana ba histoire ya lokuta. Nzambe akopeye bino pe abandi kopeye. Bomoni ndenge bokomi bato yo kanga ya gobomba na ga kolobanga ba makambo na ndenge nini pointe soni ezali kosala bino. Bokanisa ki bokotikala kanga na rythme na boyimba mbongo ya Congo bosala ka n'importe quoi, mais Nzambe alobi stop. Nzambe alingi Congo mingi yanga na pesi biso président oyo azali penza président alingi biso mingi pe azali kosala ba makambo oyo ezali komona na pona mboka. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangande to kotalisa bino basango to bombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na banzi duty kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com